Bandeko, c'est grave. C'est toujours Roland Diatusila. Là, on parle de la chaîne Lola Masolo TV sur YouTube. Alors abonnez-vous massivement pour être connecté. Nani Beti Bondakuna, Lola Masolo TV. Nani Wana, Lola. Tous abonnés. La chaîne ya Lola Masolo TV. Chaîne ya Somoko. Bonsoir. Nabisika nyos obolandaka ya Lola partout dans le monde entier. J'espère que vous allez malamu na mabota. Ngai ça va na mawana ya wenjambe. Abateli asungia facilita pesi makasi. Na ya lisusu liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili. Vraiment na tondi yebo tondi mingi pambata azali bolingo. Nazali ko continuer ko pesa merci. Na bandeko na ngai o bazali ko continuer ko s'abonner. Ko partager ba vidéo, ko aimer, ko liker, ko commenter. Ko benga, ko tinda ba audio, ko pesa ba conseil, ba remarque. Wow! En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ya mingi vraiment. Ya wenjambe mokeli na biso. Azongisi la bino. Ya mingi koleka. Ya Lola aye. Ya Lola zawa poso yo kanate ya Lola. Natanga ki ba audio ba message na monaki. Vraiment sorry bolimbisanga. Nazaka arana pona pino. D'autant que Monique y a le monanité nazali. Ndenga ngana yebi sarabino munoko zala kanga kasili solo ezala kayanga ete bandeko tozo kende mbangu na lisolo na biso to kende ko découvrir ngai na bino ya Lola ye na nini lisolo nini tozala ngona poko ya lelo bandeko c'est grave bandeko eza matata. Likambo ya lopango nde makambo. Likambo ya lopango nde komi bika benda tika kitisa matisa veut dire c'est grave. Mokili makambo. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda. Ezala bandeko na biso oya bengi ngalobi ya Lola. Mekana niko komisa lisolo na biso oyo na famille congolaise. Mekana niko komisa lisolo na biso na mokili mobimba. Bayoka pe balanda. Bayeba kopesa biso conseil. Bayeba kokatela biso likambo oyo. Parce que ko benda na ekomi mingi kati na libota. Lelo tolobela bolobi tozongisela boy ezo simba te. Likambo ngo nini bandeko? Lopango etika tata na mama ezo luka makambo. Ndeko abengi ngalobi ya Lola biso tobotama 5. Très bien, baboti biso bakolisi biso to vandaka likambo pasi ezalaka te. Biso na soto bala to bima na biso epa na biso. Na lupango na biso bato batikala kuneza papa na biso na mama na biso. Nde batikala kuna na lupango na ba locataire pe bafutela kawana. To vandaka to yoko kufela ndeko na biso moko na ndenge to botama 5 ndeko na biso moko yoko kufa atiki bana misato. To tikali lokola 4 na ndenge to botama. Mikolo yoko pusana papa na biso yoko kufa. Kuna esika batikala na lupango po biso to suto bala na biso to bima na biso na lupango wa famille. Papa na biso yeko kufa. Bino moko boyebika papa na mama soki basi bapusani na âge ba mesana ka mingi. Bolingo komaka trop. Ba komaka lokola bandeko. Ndenge ba mesana ki mingi wana liwa ya papa mama koka ko digérer ngote ye pa koma ko bela te ma santé pesa ko tungisa ye e umeli mikolo muke kaka mama pe aye ko landa. Mokili makambo. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko. Yaya na ngai Sylvie Domingue na kati ya Pennsylvania. Petite sœur na yo na terrain. Likambo ya lopango ya landa lisolo. Noko na ngai Jamwanda na kati ya Brésil. Ya Selina Nyanda, ya na ngai ya Selina Nyanda.
petite sœur yeyo petite sœur yeyo na kati ya terrain lopango ya tata na mama nde ezokoluka ba problème oyo bandeko tangu papa na mama bakufi ndenge bango basi babima bima na kati ya lupanga ba parents baye komona ke toteka na biso lupango na moko kati na bango na ndenge batikalaki 4 na po babotama 5 papa na mama bakufi lopango etikali vide telema eza ndako ya munene ndako moko pe kitoko na kote moko penza très bien ndeko na bango moko aye koloba ke non nga na moni toteka na biso lupango etikali ba parents tokabola mbongo mbongo ba okabola ngo ndenge nini bakopesa ba commissionnaire ndenge kaka ezalaka bazwi ya bango ba commissionnaire soki balongoli ya bango bapesi susu batata bino mo boyebi batata bazaka na pourcentage na bango soki ozoteka lupango bakopesa famille ya tata pourcentage na bango sima na yango oyo kotikala bakokabola ngo kaka bango 4 ndenge babotama parce que babotama 5 mimoko akufa bakokabola ngo bango 4 wana o mususu alobi non lupango etiki tata na mama toko teka ngo te soki toteki yango tokobungisa elongi ya papa na mama wana ezali ndako bisika baboteli biso ezali ndako bisika tokoleli tokende koteka ngo mpona nini aussi longtemps ke tovandaka na biso lisusu kuna te mutu na mutu se abima na ye asalaka vi na ndenge na ye tokokoteka lupango wana te nga na ndenge na nga na moni malamu totia yango balocataire nga na moni malamu totia balocataire mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda lisolo ndeko mususu alobi lupango etekama tokabola mbongo biso 4 oyo ya mibale alobi jamais lupango ya tata na mama batikeli biso etekama non naza d'accord te totia balocataire oyo biso tokotia ntango babana kofuta mbongo nde tozokabulaka mbongo na par mois sanza onga na zwi sanza na kuna ya songolo sanza na kuna ya fulani songo na kuna ya mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda bandeko oya mibale ya lobeli bongo batia balocataire chaque fin du mois mbongo ndenge banoko koyaka o azuna sanza oyo o azuna sanze ko ya o na sanza na kuna ndenge kama makambo ngekendela ya misata lobi pona nini bino bokende koloba ke totia balocataire jamais nga naza d'accord lupango etekama ya misata lobi nga naza d'accord lupango etekama mais bandeko likamuna me komi wana mokili makambo munoko ya yalola kasi lisolo ya ngai te bandeko me ekoti na kati o wana mususu alobi jamais nga naza na nga d'accord etekama me boyebi te ke toza na ndeko na biso akufa tikela biso bana toza na ndeko na biso akufa tikela biso bana awa bino bozoloba ke ntango lupango ekotekama tokopesa ba commissionnaire topesi batata pourcentage na bango wane kotikala tokokabola biso 4 nga naza d'accord nango te ebongo bana etika yaki ngandi ebongo bana ya pauvre yaki ngandi bobika ndenge tolobelaka pauvre yaki ngandi bana ya tikela biso tokopesa bango eloko te pona nga na moni naza nanga d'accord lupango etekama parce que tovandaka na biso pe wana te munda mudija koma na vie na ye munda mupaza na ye bien pa na ye alors nga na moni toteka lupango mais mbongo wana ole to kabolango 4 personnes après avoir kolongola ba commissionnaire na pourcentage ya ba papa ole to kabolango biso 4 to kabolango neti 5 personnes biso 4 to zui bana na pe bazui mutu mobimba bazo représenter lokola tata na bango akufa o atikela biso bana wana donc bango bako représenter tata na bango to kokabula mbongo lokola 5 personnes ndeko mususu alobi wapi oh mais yo penza quelle audace ok no kokotisa bana ba représenter tata na bango ba wana bazali bana tata na bango nde azalaki ndeko na biso mais bango baza bandeko na biso te baza bana oyo ezali lupango ya tata oyo ezali lupango etikeli biso tata na mama ok ndeko loba lisusu tokotisa lisusu bana wana ebongo bana oyo mususu oyo tokotia bango wapi tokotia bana oyo mususu wapi ezalaka te bandeko c'est grave bandeko eza matata
kobenda na kati na libota oyo somo oyo yamine alobi to longola bana na makambo oyo bana baye kosala nini na likambo oyo wana lupango ya tata tikela biso na mama toke nokokotisa bana pona nini ebongo bana o mususu oyo tokotia bango wapi oya misato alobi ke mais non bana o mususu tango biso tokozwa mbongo biso mo tokopesa pesa bana na biso mo tokopesa pesa bango ndenge tokokanisela bango eza problème te soki tolobi ke non tokotisa na bana etikaki pauvre yaki ngandi abi jamais soki bongo tokabola mbongo yango ya tokozwa mbongo tokaboli yango lokola na 5 personnes nga pe naza nanga d'accord lupango etekama bakomi lokola misato baza d'accord lupango etekama alobi nga pe nakomi nanga naza nanga pe d'accord lupango etekama mais tokokabola mbongo tokodivise yango na 5 personnes divisé par 5 tango tokodivise yango par 5 biso 4 tozwi ya mibimba na biso ndenge kozalila moko wane kotikala tozwi yango tokaboli libana nyonso na ndenge toboti biso nosu 5 boy na oya kufa pauvre yake ngandi topesi bango na mutu wana moko wane kotikala ndenge muso alobi non ezalaka te biso deja ndenge toza boso tozwi deja ya mibimba biso mo tokantila bana na biso soki tolobi ke tozwa mutu wana moko wana otokotika yango nde tokabolela bana nyonso ozomona ke bana ana bakopedre parce que biso deja tozwi ya mibimba tozwi susu bana na biso topeseli bango kaka na mbongo wana nonga naza d'accord nango te nga penza totia bana ya pauvre yaki ngandi bazala na mutu na bango ya mobimba tokokabola lokola kaka papa na bango aza na bomoi topesa bango wazo représenter papa na bango pe bazwa mutu na bango parce to diviser mbongo yango par 5 biso tozwi ndenge toza 4 na bomoi tozwi lisusu mutu wana ya pauvre grand frère topesi na bana na ye parce que ye paza ndeko abotama na biso liwande kabolaki biso papa na mama baza lisusu te totika biloko tozosaleza kitoko te bandeko c'est grave bandeko bazokobendana ma fille chérie Eveline Dembo na kati ya Carlo dossier yango dossier yango yo yeve olobi nini veut dire c'est grave eza ya koyinda na kati ya libota oyo nani yango akozala na raison nani akozala na faute balobi ya lola komisa likambo na terrain ya lola katela biso likambo oyo na bayaya ba mama ba papa balandaka yo bameka kokatela biso likambo oyo tolanda maloba ya nani azoloba malamu nani azopesa likanisi ya malamu bandeko na banza bolandinga na bokebi nyonso bayaya na ngai ya Blanche Sang yaya na ngai Janine mama na Ndoyi kulutu na ngai Jacqueline Baku mwasi ya Prezo Paulina Matondo Kionga mwasi ya Papa Roma bolobi nini tala likambo na kati ya terrain lopango ya tata nde zokoluka makambo yaya na ngai Jacqueline Yenga na kati ya Belgique mwasi ya mundele mama yenga olobi nini yaya na ngai c'est grave lopango ezokobenda matata makambo esalimaka trop trop na mabota na biso papa kufa mama kufa bokomo kobenda na pona lopango papa kufa mama kufa kuna tokoteka kuna tokozongisa kuna tokopesa baote tokolia mbongo biso moko ya boye na boye mingi pe bazoko kufa na ba problème oyo toyoka rango likambo mabele o bawelelaka mabele o bazalaki kowelela boye na boye bandeko na biso pe eyindeli bango yango balobi ya lola biso tokotala ba commentaire biso tokoyoka ba réponse na bandeko batindila ko ba audio bandeko bakomaka bandeko bengaka yo bameka kopesa biso réponse toyokela nani lokola bandeko na bayebi na bango biso te donc bazala juste ya komeka kosunga biso oyo bango bakoloba yango tokotosa toyokela ndeko oyoyo azoloba ke bateka lupangu bapesa mbongo na ba commissionnaire bapesa pourcentage ya ba papa simana yango oyo kotika la bakabola kaka bango 4 parce que babotama 5 mais moko akufa mais moko anakufa na tika bana misatu pauvre yake ngandi atika bana misatu bazali
bakabola kaka mbongo ngo bango 4 bana pauvre yaki ngandi bazala te ou bien toyokela ndeko na biso oya mibale ya lobike lupango ekotekama te. Lupango etekama pwani lupango etika tata na mama soki toteki yango tobungisi elilingi ya tata na mama ezalaka na totalaka ke ndako na biso tobotamela yango oyo lupango na biso tokolela yango oyo me bavandaka na bango sukuna te basi babalabala ye alobi kotekama te batia balocataire na balocataire oyo bango bakotia mbongo wana mpe banozwa kaka bango 4 fin du mois oyo ya fulani o wana kuna ya songolo o wana kuna ya kwakara o wana kuna ya ndenge wana ndeko na biso ya mibale ya misato alobi jamais bino bozolo bakito teka lupango eza nango mabete mais ebongo banetika pauvre yake ngandi banetika ndeko na biso o atika biso tokopia bango eloko te ngape nazana nga d'accord lupango etekama mais tokotisa na bana na bango bazala lokola mutu mobimba donc toko diviser mbongo wana kaka par 5 comme ça bango pe bazwa mutu esala bango bien ya mine alobi wapi okene kotsa bana na makambo lupango bango bazali bana tata na bango ndazalaki ndeko na biso epusi ya kufa biso ndi tozana bomo tozo kabola sikoyo mbongo lupango boke no kokotisa bana bani ndenge nini soki bongo to diviser par 5 biso tozuna na mibimba na biso après mutu wana moko wana to kabolela bana nyonso o tozana bango na ndenge to boti biso nyonso 5 po bango 5 bazana bana ya pauvre yake ngandi bana ya ndeko liboso wana ya mibale ya misato na ya mini bakabolela bango nyonso o wana misato lobi jamais biso tokozwa déjà tango biso tokozwa déjà mbongo na biso tokopesa bana na biso eza problème te ngamposa na ngezali bana wana pe bazwa mutu ya mobimba yo pa lobi ekosimba te parce que baza bana baza bandeko na biso te me bazali bana o etiki pauvre kingandi papa na bango ndazalaki ndeko na biso ngana za d'accord na ngote oyo wana mususu alobi lopango etekama te batia balocataire bandeko kati na bafamille zaka na baproblème moko wana mususu alobi lopango etekama te soki etekami bakobungisa elongi ya papa na mama ye aza d'accord te lupango etekama batia balocataire me mbongo babanozwaka bango 4 makambo bapauvre yaki ngandi wana kutu azokipango kutu te ya liboso alobi ngana sina lobaki lupango etekama lupango ndenge kotekama to kabolika mbongo 4 personnes tangu tokolongola ya ba commissionnaire na ya batata venir c'est grave mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko mwana na ngai disciple Christian Mbuya olobi nini ya Grace Mbuya na kati ya London ya olobi nini likambo na lupango nde ezokoluka ba problème awa ya na ngai Janine Mabiala na kati ya Kildare ayaya eyindi ya na nga de Maravilla na kati ya Waterford ya Tudube ya eza koyinda awa likambo na lopango ya tata nde ezokoluka makambo tomeka kosunga bango bayokela nani bayokela oya liboso bolandi ndenge na pesi ba explication to bayokela ya mibale to ya misatu to ya mine na yebite tomeka kosunga bango ba réponse na biso ba conseil nde bo pesaka ba audio ba message bo tindaka e kosunga bandeko parce que lokola boyebi na bino bango te boyebi famille wana te mutu na mutu akopesa réponse selon ndenge amoneli alors oyo akozwa ba réponse ebele parmi bango 4 oyo akozwa ba réponse ebele ke ngana moni basalela boy ngana moni bazongisela boy yango nde bango bakotosa yango bakosalela yango nde bakolanda mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko bandeko tolandi lisolo na biso ndenge esileli ndenge ekeili bandeko bazali kobendana pona makambo ya lopango etika tata na mama bazana bango deja mikolo bazali deja na bisika na bango bavandaka
mais mwa mbutu mbute koteli bango yango bameki kotuna awa na Lola Masolo TV na yebike nazana ba mama nanga ba yaya nanga balandaka nga ba kulutu nanga bazali ba ya nete désolé le ndonda bazali ba ya Marceline Pezo mabeti bazali ba yaya bazali ebele balandaka ngai. Alors bandeko bazana mposa ya lisungi bayeba nini bakoki kosala bakoyokela nani maloba ya nani bakoyokela bolandi landi ndenge na uti koloba wana toyeba kosunga bango poete kimia ekota kati na libota balobi bazana bango d'accord ndeko oyo akozwa ba réponse ebele ndeko oyo bakoloba ke biso to moneli boy ba réponse oyo bakotanga tanga wana na ba audio oyo nakozwa na ba message oyo kaka kolekela baninga bakotosa pona kokota kimia kati na libota parce que bango pe ko benda na wana ezosunga bango te. Vraiment merci na bino nyonso bozalaki wana ya koyoka ngai ya kotala ngai en tout cas na sepeli makasi nazali kopesa merci mingi na ma belle Fanny Nzita Nzumba na kati ya Luanda na Angola pourquoi pas ya Lydia Malonda ya Emerode bande kwa Luanda bozai bele ya bino nyonso yangono euti pa ya petit sœur na bino ya Lola Mungongo ya Irlande toleki rapidement na ba happy birthday sanza oya Octobre lo balobi nde makambo Octobre balobi nde makambo batu babota makana bango batu babota makana bango mina sanza oya Octobre c'est grave bandeko c'est grave ngamo pe ya Lola na botama na Octobre anniversaire nanga uté ko le 14 octobre c'est le kaki en tout cas merci na ba nyonso ba souhaitaki ngai en tout cas vraiment merci ya onjamba zongi c'est la bino ya mingi koleka ba message ya bino ba audio komaki en tout cas esengo makasi na motema oyo peza subandiko na biso bango pe kaka na kati ya octobre oyo bien que c'est leki mais ya Lola yako landela et ça la moi bien parce que zali sanza oyo ya Lola abotama le 14 octobre 1900. Le 14 octobre 1900. Munoko yangai. Kasi âge yangai te. Âge zobo ya kobima. Le 14 octobre. Mukolo moko na défunt président Mobutu, hein. Il est pas botama le 14 octobre. Ezalaka matata. Mama loba ba pesa ba cadeau na hôpital mukolongo batu nyonso babotama o babotaka le 14 octobre na année wana loko le kutama kikeza mukolo président de la république abotamaka bazwaka ba cadeau na hôpital 1900 pour compléter bino moko nazali ko souhaiter joyeux anniversaire na mama na ngai Maria Fula na kati ya Canada biso mingi to benga kaye mama c'est le Carlo Bakana vedi balobi année ya ba anniversaire ba utaki nani ko fêter 50 ans ya papa Kalate na mois d'août na 21e ya mariage na bango sikoyo mama lisusu donc anniversaire na ye prédit Lorenzo na katia Canada toujours na Calgary mon ami d'enfance depuis Pointe-Noire yepe lisusu kaka na mois d'octobre na bosanité papa na ngai apôtre stagiaire Vicente Mbenza na ye na ngai ya Mimi en tout cas ya bino yango na Manu Mazieta na Manansi toke na Majester kuna tozali na mwana na biso Isaac Dizolele Tutuma biso motozo kaja kombo Tutuma Isaac Dizolele Tutuma yepe lisusu anniversaire kaka na sanza oyo toye na Irlande na Dublin balobi Dublin de babotami mingi na octobre c'est grave na Dublin awa tozali na mwana na biso Jacqueline Dizolele Mabeti yepe kaka na octobre oyo autaki kobotama tozali lisusu na mwana na biso Gradine Simba na kati ya Klein donc yepe lisusu kaka na octobre oyo
tozali lisusu na Gradinzao na katia Blanchestan awa na Yannick Bilongo bango pe kaka na octobre bandeko c'est trop batu babota marana bango mais na mois d'octobre c'est grave toke lisusu papa na biso tozali su na papa na biso Richard Kakongolo awa kaka na Irlanda mobali ya grande sœur na ngai Regine Lutete mwase mulai yepe lisusu anniversaire. En tout cas, joyeux anniversaire na bino nyonso, mbotama elamu, happy birthday na bino, yawe njambi mokeli, azwa lokumu, na ndenga bakiseli bino, une année de plus, et sengo makasi, vraiment ngape ya lola na sepeli, na ndenge biso na bino, tozali ya octobre, en tout cas, naza vraiment na sengo makasi. Na bandeko ope babotami na mukolo ya lelo oyoyo. Ya lola ebite na profiter ko souhaiter bino joyeux anniversaire ici que zoami bino. Ba oyo pe bazo landa avant fin du mois. Na koya ko landela ngo kaka balobi octobre nde makambo. Veut dire c'est grave. En tout cas, bozui ta na bino ya ko landa nga ya koyoka ngai na lisolo oyo na pesi bino merci bisika nyonso ezoami bino. Yawe njambe mokeli abatela biso apesa makasi pe opportunité wana tokuta na bino na numéro ezali koya à suivre. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misuna bino témoin tala biloko kitoko ba chemise ya bien makasi pona ba papa mama na ngai tala biloko kitoko ba mama boza wapi eni ya malunga ya valeur na ba sœur oyo balula molato ba tantine ya kilo basere ya poa tala bilamba ndenge ezokolengalenga bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso asungi biso makasi tala barobe ya mariage ya valeur mama e biloko kitoko basoire ya kilo abenwe bakombazia mikweluidie bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul numéro na yangwane zoko s'afficher tala ba jean oyo tolingaka bateni ya bapapa ya malunga ya valeur bapapa oyo balula molato bapapa oyo balula kitendi bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul pour passer commande na yo après quelques jours okomona biloko liboso a portanda numéro na yangwana bandeko bo hésiter te bobanga te partout bisika nyonso ozali dans le monde entier ndeko Charlie asungi biso ndeko Charlie abimisi sekele libanda tala biloko kitoko abenwe bima bimbote bandeko tobenga ye ye oyo Charlie Lubulu ye oyo